Allo, allo. Tata mama bande koto pesi bato nyonso mbote bakolanda direct ya lelo ngai kombo nanga Clarissa Kwala. Abibanata. Topesi bambote kuna na Dioso. Na Luango. Na Kongo Mfa. Na Kongo Mfwa. Na Kongo Mavula. Na Kongo Ngele. Na Kongo Brazzaville. Topesi bandeko kuna oya Kongo Kinshasa topesi bango mbote. Oya Angola kuna topesi bango mbote. Awa biso topesa kabino basango ya bato oyo bazana kati ba diaspora. Makambo nini ezolekana. Bandeko nyonso balandaka na WhatsApp. Totindela kabino basango ya bato bazana kati ba diaspora. Parce que ba diaspora ezali nini ezali bato oyo ba mususu ba bomisa bato, ba mususu ba boma bato, ba kima ba ya kovana na mikili mususu. Et tozo pesa pe merci na Facebook, na internet. Tozo ngisi matondo parce que kaka na ba outil oyo ba bengi Facebook o ba bengi WhatsApp ni yango makambo nyonso ekomi siko polele. Tomoni video oyo Henri Njombo ministre ya bino kuna na Congo atini video pona koloba ke ye azali ya kufite ndenge bato oyo bakoloba ke ya kufaki. Bolamu ya internet yango wana, bolamu ya Facebook yango wana, bolamu ya ba WhatsApp yango wana, bolamu oyo ya ba portable yango wana. Yango wana tozo yebisa bino ke manipulation ezali makasi, manipulation ezali makasi. Bomoni bato bazana bino kuna na Kongo mfa mingi bateke balobaka mfa. Na Kongo Mfwa kuna, Kongo Mavula, Kongo Ngele. Bazapena manipulation makasi. Nani abosani ke na kati ya Kongo wana ma ezalaka te, courant ezalaka te, enroule mbeba, zoye bomaye. Ndani ayebi yango te na kati ya Kongo. Biso nyonso tu tovandaka na kati ya Kongo toyebi yango. Me bato bakumo salela lango fond de commerce. Bakumo salela lango fond de commerce. C'est-à-dire makambo ya Congo bakumo lia nango mbongo na sima wana. Likambo bato nyonso tu bayebi que Congo ezaka na maite, na Congo ezaka na courant te. Ba pito kuna ndenge ezana kati ya mosoto tu bato bayebi. Me bato bakumo salela lango fond de commerce. E banani bazo sala ngo kaka bato pe bazaka kaka na Congo kuna bako tindela bato bazana kati ba diaspora que boloba bazo manipuler bato bazana kati ba diaspora o bazanga discernement bazo manipuler bango que boloba bango pe comme bayebu ko discerner te babandi ko buka lokuta. Sylvain Senda alobaki awa nini que Jean-Marie Michel Mokoka kufi non aya o déclarer wapi yesiko ye Sylvain Sendango. Bomoni manipulation ngwana. Engana kanisi soki internet ezali, soki Facebook ezali, soki ba portable ezali, esengeli bato babanda koloba makambo na bango moko. Bino bato ya Congo Brazzaville, Congo Mfa, Congo Mavula, Congo Mfwa. Pona nini soki bino bozana ba problème na bino moko bokozo ba portable na bino te, pona bino boloba. Pona nini bino boko tindaka bato bazana kati ya ba diaspora balobela pona bino. Donc elingi koloba ke bino pe boko senga bata ba diaspora soki bino bolingi ko bota bana ba ko tia babasi na bino bazemi. Soki ezali bango moto bakolobela pona bino, bango pe moto bakotia babasi na bino bazemi.
parce que bino so manipuler diaspora mingi boso manipuler diaspora mingi bino bato bozali kuna na kati ya Congo mfwa Congo mavula Congo mfa bino boso manipuler diaspora mingi bozali na incapacité bozali na portable bozali na incapacité ya kolobela makambo na bino moko bo utiliser bato yo bazali à l'extérieur. Et si quand on y a un bateau, bino utilizaka Bernard Pongi, bino utilizaka Roland Levinitou, bino utilizaka Isidore Ayatonga, bino utilizaka bangu. Nga nazo loba boy que bino bata Congo Brazzaville, bino bata Congo mfa Congo mavula boza ba lâche bino yoso tout boza ba lâche ezala ba ninja ba ntilulu bo Bevilliers ba Kokoy ba Momba de guerre boza ba lâche les forces des armées congolaises bozali ba lâche bino boza ba lâche bino boza bata système ezali nde bino système ezali nde ba ntilulu ba Cobra ba ninja ba Momba de guerre ba Kokoy, bo Bevilliers, les forces des armées congolaises, gouvernement ezali wana, présidence ezali wana, bino bozali système. Ba parti politique ezali wana, bino de système. Et bino moto bopima bato mayi, bopima bato courant, et bino ba kisi na bino ezali ba rond-point nyonso tout. Alors pona ni bino ozo utiliser bato bazala kati la diaspora. Bato bazali à l'extérieur ya Congo. Pona ni bino ozo utiliser bango. Pona nini bino bakokoza na capacité te ya kozwa ba vidéo na bino moto bozana internet tongo mbiti pourquoi? Pona nini bino bako utiliser ba portable na bino te pona kolowa makamu na bino. Pona ni bino ozo utiliser diaspora. Bato bazala kati ba diaspora. Pona nini bino ozo utiliser bato bazala kati ba diaspora. Et pona nini bino ozo tinda osiala. Pona nini bino ozo tinda ungolondele. Aya opesa ka bambongo awa na kati ba diaspora. Et pona nini bino ozo tinda bambongo na ba Jacques Sokuya ba opesa ka bambongo na kati ya diaspora. Bino ba lâche. Bozo lia bozo bata système système wana. O bozo mwanza bato pasi. Bosali ba guerre. Boyibi mbongo. Bosomi bandako. Maintenant siko ezo beba na bino entre bino. Bozo ko lo makambote. Maintenant ba comment utiliser bato bazana à l'extérieur. Boti na basi lokole ba blondine. Ba ko pesa ka mbongo awa na kati ba diaspora. Bino bosaba lâche bino. Bino bosaba lâche. Bino bozana bondoki. Bino bozana bondoki. Pona ni bino oligo utiliser bana bato mususu. Pona nini bino oligo utiliser bana bato mususu. Soki ba pesi bato ba portable. Ezali délivrance ya bato. Bo banda ko loba makambo na bino. Pona ni bozo loba makambo na bino te. Bino ba utiliser ga bato mususu. Non. Tout continuer de gagner. Et bateau bino ozo utiliser pona oyo bino tina bango information. Ale bango sikoyo ba kuma kwela sikoyo nekola Clarisse Akwala. Parce que awanga nazo sala défense ya Clarisse Akwala. Parce que makamango ewuti wapi? Ewuti na bino kuna na Congo mfwa, Congo mavula. République ezalaka te, république elingi koloba chose commune. Bozana incapacité ya ko gérer mboka oyo boye. Ndenge bato bakufa katongo miti pokwa mbango ezalaka 4 millions. Et soki yo tuni ba congolais, chaque congolais azana soko tuni population ya Congo ezali nini? Chaque congolais ko pesa yo
akopesa akotanga Congo na ndenge na ye mususu akoloba tozali ka 3 millions et demi mususu akoloba tozali 4 millions mususu akoloba tozali 5 millions mususu akoloba tozali 6 millions mususu akoloba te tozali 12 millions o mboka ya ndenge nini mais soko tuni ba allemand awa boye population ya mboka na bino ezali nini bango nyonso tu bakolobaka monoko moko bakopesa kaka nombre moko kaka ya bato nyonso bavandaka na kati ya Allemagne non république na bino on roule en beba ya joye bomaye ya ba lâche ya ba vampire ya ba escroc ya ba manipulateur ya ba pervers narcissique ya ba ndoki ngai komo na nga Clarisse Akwala ngai komo na nga ezali te ko komo na nga ezali Ngeso Clarisse te komo na nga ezali Omwanga Clarisse te komo na nga ezali Denis Clarisse te komo na nga Clarisse Akwala Bibanata boyoki bino bato bozala kati ya ba diaspora o bozanga batata o bolandaka batata bato mususu ngai komo na nga Clarisse Akwala Bibanata boyoki ya bino bandoki bozali ba associé na bato basi ba boma bato basi ba pima bato mai bandoki ya Congo bozali ba associé maintenant boye sikoyo moto bino boyi ko mona sikoyo na kati ya diaspora oya ko lo makambo na internet bongo ko sele makambo tongo midi poko kaka lokuta bosuki sikoyo na bino bato bozali na kati ya Congo Brazzaville bosuki et première dame motamema ba déchet na Pointe Noire et première dame motayo ko sala ba anniversaire awa boy o ba tiaka na internet et c'est la première dame o ba benga Antoinette Sassou Nguesso boyoki donc toya ko sanga ba so sala ba sangisa te et moto na moto azana kombo na ye et kombo na nga ezali bien clair Clarisse Akwala Bibanata nazana na posa ba komba bato mususu te boyoki nazana posa ba komba bato mususu te et soki bino boyebi te que ezakana basi ba sar ba recherche et bino bako yeba ngona Clarisse Akwala que Clarisse Akwala sar ba recherche et siko bo moni confirmation et pas Emmanuel Macron et Clarisse Akwala tela que Emmanuel Macron te pona lobela makambo ba koko na ye boyoki to komi na sika ngo siko ngana zo lobela boye bino bana Congo mfwa Congo mavula bino bato bovana na Congo mfwa Congo mavula nazo loba boye parce que nazali victime ya Hervé Bantimba lipasa ya lokuta et yo Hervé Bantimba bosuki wapi na Modeste Bukadia oya keda ko infiltrer Robert Poiti basuka wapi Modeste Bukadia banana sud du Congo kuna ko infiltrer Robert Poiti et bato ebele bakanisaka que sud du Congo ezalaki ya Modeste Bukadia eza lokuta sud du Congo ezali ya Robert Poiti moto lokuta mususu ye wana manipulateur mususu wana wapi sud du Congo na yo oyo kosala okatani après siko Modeste Bukadia alobi que ya sala conférence nationale wapi conférence nationale o Modeste Bukadia azosala kaka lokuta elongoli wana ale batantumi bakwene kola Clarisse Akwala pona nini parce que Clarisse Akwala alobaki que botala ntumi asa na Adidas botala ntumi asa na kati ya buisson te eza lokuta alo ba ninja ba ntilulu o basi ba boma bato Abraham zola nzambi na mapangi yaku na basi nyonso to ba ninja bakweli Clarisse Akwala bato basi ba susa makila bato na basi na mibali ngalobi bino ba ninja bino ba cobra bino ba ntilulu o boso ba sala ba guerre o boso boma bato ntumi na bino azala kati ba buisson te eza lokuta botala ye na Adidas Lufula Kandi Jacques maintenant elongoli wana bata ntumi ekwei na mokoko nalobi
Même yé mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko. A 25 millions wapi. Pour ne la candidat. A 25 millions wapi. Maintenant ba kangiye. Wapi banana ye. Wapi basina ye. Wapi makango na ye. Wapi zolo bapona ye. Oh Clarisse Akwala so ko fando vanyo lo bandenge wana. Ngabi na ko lo bandenge wana. Wapi banana ye. Wapi basina ye. Wapi makango na ye. Wapi batango ba ko lo bapona ye. Ya juba 25 millions wapi. Alors Isidore ya tonga mwana banzimba. Atelemi alobiko yo soko fano lo makama mokoko ngalo mokoko za tata na yo tata na ko kata batu sapi kuna na kata la cuvette yo lo balanga nini yo Isidore ya tonga intellectuel mabonza akeko yiba 4 € kune pa nani et pas Bernard Pongi après Bernard Pongi atelema que Clarisse Akwala yo zo lo bapana grand intellectuel ngabi grand intellectuel nina. Oh Isidore ya tonga grand intellectuel. Pas ni yozo finga ye. Après sous moto comme ko lela sous 4 € ezali nani? Ezali ye Bernard Pongi aveugle. Champion ko senga kama bonza na internet. Après ba ko senga sous ma bonza 1800 €. Oh nani ale oh moto lo kuta pervers narcissique. Moto akeno yiba ba passeport a bato. Moto akena ko yiba silipa bato na kati hotel. Oh ngana sina ganga ki déjà. Oh benye nani Roloni tout Facebook mususu komo na yenini Congo Kingo azo luka nini azo luka ba mpuku na nani na BKM Bensa Bilal BKM Bensa Bilal oh sikoyo Facebook na ye komi nani yima résistant oh Bilal mizo di ye wana moto atikala ko sala ta vidéo moko te mosala ye ko sala papier monyato ba passeport la monyato non. Après na mwana bwe fay monama. Yena na Albert Lesembe. Na vieux bougie de Saf alias Hervé Bantimba. O atona ba Facebook belé. Bazo yiba ba photo a Clarisse Akwala. Ngalo bilo kutana bino. Bino bato bo subo boma bato. Bino bato bo subo susa makila bato. Nangbati bango. Après ni côté office tonnerre ba bengi nyoba de Paris ayaka ko bimisa siko makambo edi minkayi nyonso na polele na mpoasa. Edi minkayi moyibi. Grand moyibi edi minkayi obino mona. Moyibi bakpanga. Bato ba yena kati ba diaspora. Balobi que biso tozo sala ça sous dégage. Et alors, so bino ozo sala ça sous dégage na bino. Ça sous dégage na bino no wa sala ngona mutu a Clarisse Akwala. Parce que Clarisse Akwala le bac na bino ko asala le temps okena ko bina ba ndombolo na libanda pala so ba ça sous dégage. Clarisse Akwala na azala musala mususu. Bino bo landa ka ba tata bato mususu. Bo landa ka ba famille bato mususu. Bo landa ka mibali bato mususu. Bo landa ka ba makango bato mususu. Bo landa bango. Et moto bino Hollandesa Clarisse Akwala te boyoki ngai komo na Clarisse Akwala bibanata et on a télémaki pona ko loba makambo ya Congo bino ozalaka te ba archive na ngezali bo kenda kuna na Antier TV bo mona ba archive ya Clarisse Akwala bo kenda na Luanda kuna bo kenda na RDC bo mona ba archive ya Clarisse Akwala na zelaki binote na bengaka binote et awa sikoto comme na bilon. Conférence nationale batika au salangote, au conférence internationale car le kuta, sud Congo ngo basala raté car le kuta. Oh manifeste, biso to sala manifeste, biso to sala mindoki, pona kolongola sasu car le kuta. Rolo levé ni tout gros le kuta, ayibi nini, moyibi ya 500 € ya Eric Bandu. Abimela bato mutakala zana bakalebas. Akepa marabu ko marabu asale bakisi pone siko ya sala député ya le poule. Bazo luka mpuku. Alba mpuku ngo ba moni samite ba moni samite. Bako luka mpuku depuis le mois d'août. Bako luka mpuku. Août il y a l'année passée. Bako luka mpuku. E ba mpuku ngo ba moni sami. Eza ba nani ba Bernard Pongi. E di minkayi. Isidore ya tonga
Boumonzi, André Rodriguez Luemba, Sirène. Bozolanda. André Rodriguez Luemba, André Rodriguez Sirène. Pascaline Lutaya, ba Sirène bangoana. Stella Lutaya, ba Sirène. Flavie Louya, alias Isabelle Nkunku, ba Sirène bangoana. Bato bakanga Manzakala, Mabaya Kubola, Ngoma Tchetse. Bandoki, ba Flavie Louya wana, na ba Stella Lutaya, na ba Roland Levini tout, azana ba Facebook belé Congo Kingo ba Facebook belé azana ngu. Manipulateur. Bandoki ba vampire, ba chauve-souris, o ba pumbaka na butu. Alors yesikoyo Roland ni tout. Na Bernard Pongi o azana mpuku na ye. Bernard Pongi ne mpuku. Lokola edi mkayi mpuku ya nani? Ya Roland Levi. Lokola Eli Muswampa ba mpuku. Eric Bandude ya lia 500 euros. Mpuku mususu nani? Olga Misutu mpuku ya Roland Levi ni tu mpuku na ye wana. E mwasi wana siko babengi Olga Misutu wana. Boyoka siko likambo. Akenda kokosa Nicolas Dupont-Aignan makambo. Yako sala na Nicolas Dupont-Aignan. Kaka lokuta. Bomoni association la bango ka bato lokuta. Tunkwati mwasi wana mpuku ya Roland Levi ni tu wana. Bozo konte ba mpuku no? Ba mpuku tozo tia bino ba mpuku. Balufula Nkandi Jacques, bazali ba mpuku wa Modeste Bukadia. Bampuku na ba vieux bougie de saf Hervé Bantimba li passe à lokuta bampuku ya bampuku ya nani ya Modeste Bukadia. Maintenant ye Roland Levi ni tu wana na Bernard Pongi bakena kotela Olga Musutu wana Misutu na mwasi musu asa bimi koma na ye Karina Perez Itula bafinga Clarisse kwala na bien bon. Est-ce que biso na bino to sa famille? Est-ce que ngana ye bino? Est-ce que ta ngana ko yana poto bino ozalaka? Est-ce que ta ngana bandi ba vidéo na ngabino ozalaka? Ba ben bango ba récupérateur. Bomoi bato wana baza ba récupérateur. Bomoi bato ba banda ko loba na internet. Lionel Ngamba. Gervais Mbumba. Bato ba banda ko loba. Ba mususu wana nyoso ba yaka noki na Facebook parce que to komi sikoyo boy yaka noki na Facebook lokwa bango ba lobaka ke bino bozaba yaka noki na Brazzaville bango pe bazaba yaka noki na Facebook. Le lion de Makanda, Zenga Mambu, Gervais Mbumba, Lionel Ngamba. Ba Congo Liberty ba y après. Clarisse Akwala zo sala azo tango bangona ni bazo la bangina ni ba yaka noki na Facebook te. Clarisse Akwala azo expliquer na ba Congo bata Congo Kinshasa ndenge nini politique na bango ezali. Clarisse Akwala zo loba kuna. Clarisse Akwala zo talisa bango kiene mwanantsemi. Bango bazo comprendre ne mwanantsemi te ngana zo expliquer bango ne mwanantsemi. Et ba archive nanga ezali na radio Lisolo. Ba archive nanga ezali na radio Bendele. Ba radio ezali belé on a koleka kuna. Wana même pas solo ko bino boko loba bino bata Congo Brazzaville. Est-ce bino boko telemana bata Congo Kinshasa bino. Bino ba lia ba pesa bino déjà kombo ko ba lia. Maintenant bango ba lamuka na yaka noki na Facebook. Motali boso bango ba yako kuta Clarisse Akwala et motali boso bango ba yako betati ba yako beta ikola Clarisse Akwala na bilo kuta na bino. Na bani na Isidora ya tonga yo Isidora ya tonga yo zali esclave ya ba mokoko ya famille ya mokoko. Est-ce que mokoko ayebi yo?
Ote mokora yebi ngate. Ngabe mo ozali esclave. Kenana ni na évangile solonga. Incapacité à okena na évangile solonga. Bokenda sikoyo. Bo beta wana bakambi TV ya ebelebe kayus. Bokenda ko yoka makambo Clarisse Kwala lobi kuna. Parce que bino bo tourner regarde toujours autour ya famille moko. Ya mboto moko, ya famille moko. Bino ba esclave ya bangeso. Ya bo mwanga, ya ba Deni, ya ba Sassou, ya Antoinette. Et bino nyonso tout bato bino outa ba soki bino moni Congo. Congo ezalaka gérer na nani na mbamboshi na ba vili. Moi c'est Sassou za mo vili. Premier ministre za mo vili. Mais pour la nini et là quoi monde ça m'a toujours liboso ezalaka Sassou. Alors que Antoinette Sassou azali wana apesa ba kisi na Sassou ngeso. Et monde ça m'a na télévision. Moto ameba ba déchet na kacha Pointe Noire ezali Antoinette Sassou. Incapacité na bango ya kotia Pointe Noire wana za même l'université. Antoinette Sassou, incapacité à kotia Pointe Noire et sa université. Maintenant moto bino wa ote menaye ni Clarisse Kwala. Oh yeba koko na ye. Non. Donc totalisi bino banani baso manipuler ba diaspora. Bato baso manipuler ba diaspora, ni bato baso échouer kuna. Oh baso be esclave ya. Oh basala kata système, oh ba bengi bangma ninja, bantilulu, ba kokoy, bo bévilier, ba mamba de guerre. Les forces des armées congolaises, bah c'est pas échoué déjà depuis kala. Bah même ba radioactivité la kata Congo. Gouvernement ezali wana, ba parti politique à lokuta, présidence ezali wana, première dame ezali wana, na fondation na ya lokuta. Bako ya ko manipuler banani, bazo ya ko manipuler ba aveugle o bazala kata ba diaspora. Alors sikoyo ba aveugle ngo bazala kata ba diaspora o bazanga discernement, loko le dit Mikayi abandi que ya zali pasteur, o aza pasteur te, o aza moto lokuta. Alongwe na pasteur akomi atalaku. Alongwe na atalaku akomo ko yiba ba mingbale na la nuit du poule. Alongwe ko yiba mingbale akomo yiba ba photo na internet. Angwa tozo lobaka na famille ya Edi Mikayi me botala mwana na bino. Obandi ko yo zali pasteur esimbite okomi atalaku. Osisi ko zala atalaku esimbite okomo ko yiba mingbale. Osisi ko kena yiba mingbale okomo yiba basi siko mbongo na internet bo pesa 1800 € na Roland Levin tout. Ba pesi 1800 €, bango ba kumo lela 1800 €. Ba kumo lela 4 €, bango ba pesi na Isidora ya tonga. Ba aveugle. Bosuki. Maintenant siko tozo tuna sikoyo. Yo Modeste Bukadia. Na Hervé Bantimba vieux bougie bosuki wapi. Yo Roland Levin tout, na Eli Mouswampa, na Régis Boumina, na Eric Bandou, bosuki wapi. Yo Bernard Pongi Renard, oyo kena ko infiltré Freddy Mawungu. Yo suki wapi sikoyo na mwana ya François Obembe. Osuki wapi na mwana ya François Obembe. O babengi Ferreol Obembe. Bosuki wapi. Maintenant sikoyo to le kana Alain Kipo. Yo le baki ko nzambe na yo, alobaki ko para kufaki na poison. Maintenant loba na nzambe na yo loba biso moto oyo empoisonné ke parrain. Tozo zelone sika wana. Alain Kipo. Tozo zela yo oyebisa na mokili mobimba ko nzambe na nga lobi ko moto abomaki parrain na poison yango yo. Loba na nzambe na yo alaksa biso moto yo abomaki parrain na poison. Maintenant siko to soto leki na fai munama. Fai monama moyibi ba photo ya bato na kati internet. Fai monama moto ale parrain na ye.
Fai Monama. Allez parrain ye Fai Monama. Wabi ça sous dégage na bino. Est-ce que c'est 30 000 euros à monde? Yo Fai Monama wabi ça sous dégage na bino. Est-ce que 30 000 euros à monde? Et dis mi kayo suki wapi sikona na nitu. Celui qui nie tout. Oh, il y a 1800 euros. Mateli les yeux, mateli misongwa. Yo di min kayi, mo yibi, o uchi ko kangama kalamingi te. O uchi ko yiba li susu photo ya Clarisse Akwala. O bimi na polele, o bimi na poisa. Yo moko yuko confirmer que winga na zali grand mo yibi. O zali grand mo yibi. O pumbwaka na butu, chauve-souris. O pumbwaka na butu, sikoyo kangami na ba photo ya Clarisse Akwala. Oyo uchi ko yiba. Bozana kata keti ya reconnaissance. Batata na bino ba reconnaître bino te. Angwana bozana pasi wana. E ba mama na bino ba laksa bino ba vrai batata na bino. Batata na bino batikala na Mali. Batikala na Soudan. Batikala kuna na Uganda. Batata ba vrai batata na bino. Angwana bozana ba frustré. Botala isuko grand doki. Oya zaliawa. Oh, abengie que ngai comme nga Wilfried Onyami avec 0 vidéo. Wilfried Onyami. Boyebe lo nini na sala. Oh, soki Modeste Bougadia akena Congo ngape na Rolanda ye. Ba kena na Modeste Bougadia akena na Congo akota boloko. Wilfried Onyami nie azolo ba iso lo morote. Batalukuta. Bato ba sala ka politique par procuration. Abata mina sima que ngana zali koko ya nazali koko ya moto asala politique ngape na osala politique par procuration. Wilfried Onyami obibi na mpolelo obibi na mpoisa yomoko ye bato yoko tinda pona bafika Clarisse Akwala. Donc awa nazo laksa bino que me Clarisse Akwala ko loba ba vampire ba cyber vampire mais likamango ezalaki nini awa nazo na komi siko ko loba na bino ko na sina ngwati bango nyonso tout o basala nga likita. Donc ezalaki banani Wilfried Onyami Wilfried, Modeste Bougadia, Vieux Bougie de Saf, Bastela Lutaya, Balufulankandi Jacques, Batoyo Soto Yantumi, Abraham, Zolanzambi na Bampangiaku, Bandoki, Albert Sembe, Roland Levini tout, Bakamati mwasi orga musutu afika Clarisse Akwala, na mwasi moviliwa na bafika Clarisse Akwala. Bomoni likitango na silicite donc esko na Armand Monzono e moto ko tida yena ni afika Clarisse Akwala ezaki nani ezalaki Radio Forum boyebi kuna Radio Forum moto ko boma ba corbo o ba bengiye Maurice Masengo Tiase Masengo Maurice nazo lakisaka bino awa ba résultat ya mosalo na sina sali. Parce qu'il fallait na luka sikoyo ba nani wana bazo attaquer ke Clarisse Akwala. Basali. Donc, ezalaki ka fumbuka bato o balobaki que bango sikoyo ba tiki sikoyo Sassou Nguesso Denis Omwanga na ba Ntilulu na ba ninja na les forces des armées congolaises na première dame na ba système wana na ba parti politique à lokuta wana balevite biso to tiki nani bango biso to zo landa nani Clarisse Akwala so batuni bango mais Clarisse Akwala sali binoni oh te Clarisse Akwala sala kana Sassou te Clarisse Akwala sala kana Sassou te wana nzela mukuse Clarisse Akwala komaka ba livre. Donc nani ba mwana te nani ba mwana mwasi oya komba livre te boke na kotuna Congo page nazo tina bino sikoyo boke na kotuna Congo page boko mawa na Congo page bokomona congopage.com bokomona boke na kotuna Zenga Mambu boke na kotuna Congo Liberty boke na kotuna le Lion de Makanda page na yezali wana boke na kotuna Bobe Baka boke na kotuna Bakambi TV e Belebe Kayus boke na kotuna Landry Deco
boke na retourna Ziana TV. Qui a Clarisse Akwala? Boyoki. Nazo pesa bino ba référence. To sala kata sangisa te. Ela bato tu nga na tangi wana. Banani basi ba mona Clarisse Akwala. Eza bato mibali. Aristide Mobebisi Karanda Godefroy. Bango basi ba mona Clarisse Akwala. Eza bato mibali basi ba mona Clarisse Akwala. Nako cité bato o bazaki na bango te. Parce que eza na tina te. Nako cité o bino boyebi. Bato basi ba mona Clarisse Akwala. Ba kombo na bango. Ezali Aristide Mobebisi. Mobebisi Aristide. Ya Braza Paris Info. Na Karanda Godefroy. Godefroy Karanda. Bango wana basi ba mona Clarisse Akwala. Maintenant, bateau basi ba komela. Ba koma. Pour la Clarisse Akwala. Congo Page. Congo Liberty. Le lion de Makanda. Armand Mondiono. Bakamata stilo na bango bazo koma. Sur Clarisse Akwala. Bato wana. Bato mi balé basi mwana Clarisse Akwala. Aristide Mobebisi Godefroy Karanda. Le lion de Makanda, Congo Liberty, Congo Page. Mandiono, Armand. Basi ba koma. Basi ba doit le temps na bango ko koma sur Clarisse Akwala. Maintenant banani basi ba yembela Clarisse Akwala banzembo. Na bosani. Banani basi ba koma sur Clarisse Akwala. Ne mwana nsemi. Na Congo Dieto 1048. Boyoki. Banani basi ba koma sur Clarisse Akwala. Ne mwana nsemi. Congo Dieto 1048. Congo Page. Le lion de Makanda. Congo Liberty. Banani basi ba yemba Clarisse Akwala banzembo. Gervin Bumba. Boyoki. Azo guitare na ye, azo yembela pona Clarisse Akwala. Gervin Bumba ao komba livre. Banani bayaka kosenga bolimbisi na Clarisse Akwala. Armand Mondiono. Et ça lui faiblesse te. Et mon bal est arrangé wana. Soko moni que na saki erreur. Osengi bolimbisi. Osengi excuse. Et mon bal est arrangé wana. Bon ok. Et ça la faiblesse te. Et ça la faiblesse te. Et Clarisse Akwala qui n'a repéré sa analyse et pas banani. Évangile Selonga. Et pas Lionel Gamba. Et Belebe, Caius, Bakambi TV. Les bavards du vendredi. Bob et Baka. Et pas Bob et Baka, et Baka Show. Maintenant, si quoi bino boya kano ya bino. Si quoi Isidora ya tonga. Yoko yaka siko no ya yo. Ezaline loko moko te oyo laksaka na bato. Sur famille Ngeso, famille Omwanga, famille Denis, famille Sasso. Ezane loko moko te oyo laksaka na bato. Ezate.
lobela sur tata na yo, lobela sur maman na yo, lobela sur ma famille na yo. Et Bernard Pongi la même chose. Bino bozane loko moko te obino olaksana bato. Et yo Jean Lewis bino bozane loko moko te obino olaksana bato. Bozaka na kata lokuta. Bozaka na kata sorcellerie, bozaka na kata mojibi, bozaka na kata dénigrement, bozaka na kata incitation à la haine. Boyoki. Et maintenant sikoyo, bino mo moni Henri Njombo, ministre, aye koloba ke ngana salia wa, nena kufite. Et l'axinine, et l'axi que to komi na tango parce que le baki que to komi na tango oyo motako kima moninga zate. Na yebisa jango no. Na lobi que to komi na sika oyo motako kima moninga asalite. To sala kata face à face fara fara. Na lobi jango. Maintenant bon moni no. Bon moni que Henri Njombo aye na devant Facebook, aye na portable, aye ko loba que ngai yango yo. Bomoni? Donc, maloba na lobaki ekoki sami no? Ekoki sami, bomoni yango. Maintenant siko na lobaki to komi na tango oyo ya bakoko. E motako yeba koko moninga sate. Tundalwi to komi na tango ya face à face, bomoni Henri Njombo aye. Face à face fara fara. Et bino bato bozala kati ya Congo. O ba utilizaka. Ba mpuku na bino. O ba bengi ba Bernard Pongi. O ba bengi ba Isidora Yatonga. O ba bengi ba Modeste Bukadia. O ba bengi ba Hervé Bantimba. O ba bengi ba Elben Lesembe. Ba simba sak na bino. Stop. Boyoki. Bino bo moni Emmanuel Macron. Alobi ngana ba politique ya fokar. Na politique ya de Gaulle ngala osala ngote ngala osala politique oyanga Emmanuel Macron albi ngala ko bengisa ba africain o bazali kuna na Afrique bazwa ba avion to kutana na Montpellier asali yango boyoki abina sala tina moko te ko zela ka tongo midi pokwa te abengisi ba africain aliboya to solola abengisi ba lema banku aliboya ka to solola ashiri mbembe boya ka to solola e ba solola boyoki donc essayer sur politique na bino wana te oh yo Roland Levini tout ya ko sala ba photo montage oyo bato nyonso tout ba yebi ko wana eza ba photo montage oyo sala ka wana ya ba manipulation ya lokuta na yo oyo yo tikala ko kanga mabota ya mama na yo tika politique a lokuta wana yo Roland Levini tout ya lokuta ongana kangi yo obino ke jwa mosi wana finga Clarisse Kwala bo moni Emmanuel Macron alobi lokuta na bino ngana ko sa politique na ngande mususu Emmanuel Macron sa laksi bino modèle ndenge ni ya ko sa politique et ça sur politique wana te ya ba De Gaulle o ya Modeste Bukadia o azo yela bato lokwa De Gaulle pendant opesa ba discours à lokuta ba appel à lokuta alors que moto ba bengi ye nani André Ngombe asa lobana ekola zia na TV vidéo ezali que ye a encaissé Modeste Bukadia a encaissé 3 millions ya mbongo ya pétrole et Lionel Ngamba sa yaka ko bakisa que ye motatinda ba mindoki o basala ba guerre kuna na Congo ba bomisa bato donc asali na assassin Modeste Bukadia o hayo ko texte biso loko moko te Modeste Bukadia za na assassin yo mto ko texte mindoki kuna et yo so encaissé 3 millions oh ya pétrole et batango bazali basi ba lobby et maintenant face à face fara fara makama ko bata maka na sima ke ngai fona lekana na bobe baka pona ko lo makambu te zwa micro na ndako na yo loba répondre na André Ngombe yo Modeste Bukadia répondre na André Ngombe répondre na Lionel Ngamba o texte mindoki kuna na Congo et yo encaissé 3 millions na kata mbongo na yo na mbongo ya pétrole parce que ba grimace na bino osala ka wana boko sala ngona basi na bino na ba makango na bino na bana na bino na ba koko na bino na ba tata mosi na bino oki ngana bino to sa famille te alors Modeste Bukadia za ko kangama et son aleki siko na Gertrude Malalu ni mwasi oyo j'avais mbumba tinda 1000 euros et ye na 1000 euros wana akena na Canada tanga zongi na Canada tiena internet que ye ba violer ye
Gertrude Malalu. Moi, ça le kuta. Et joba na kati internet, dieu ango ko ya vrai. Salela j'avais mbumba likita moko ko sakanate, tikala ko yeba te que j'avais mbumba tinda Gertrude Malalu 1000 euros. Tika ko yeba ngote. Bango bako kansa que Gertrude Malalu akenda kuna na mbongo na yemoko. Mais tanga na yikolo na bango mais non. Gertrude Malalu moto a foutu les billets zali, j'avais mbumba. Bato bakamwa. Balu donc moto a foutu les billets qui est au Canada alors il y a que le bac qui est dans la politique nabi non. Donc bako ça toujours la sima que biso dans la politique na Canada et ça le kuta. Akena ko assassiner Gervais Mbumba e bato bazwa ngo na kati ezali kaka eloko elekana na Gervais Mbumba ni eloko elekani na kati ya Congo o firma yesa ko le bako soki bana bazo yokate soki bana bazo yokate bako mwana makamu na bango mpuku o bazalaki wana o biso to yena ba election ba yambi c'est la même chose. Gertrude Malalu awuti ko lia moto ayena kati internet akomo nena lokuta que ba violer ye bato bakomo ndima mbanda ya fai lokola edi minkai afinga parrain akutana na parrain face à face fara ayaka na chaîne na ye alobi que te botuna ye yo za mbanda fai Gertrude Malalu mbanda fai Laurent Louise Facebook amakila mabe bambanda fai bango wana omoi bambanda wana entre bango bakumo swana sikoyo bedi mkayi bafai monama Gertrude Malalu Laurent Louise wana bakumo swana sikoyo bambanda fai bambanda parce que ko sala bango brimade bango nyoso wana ko sala bango brimade parent ko sala bango brimade. Modeste Bukadia osuki wapi na Lufulankandi Jacques osuki wapi na Modeste Bukadia bato bako landa o pako biso bata pako lokola nani lokola Gertrude Malalu moi ça ya na poisse bato basali kuna les amis de pako ya landi ako tia poisse akina kotiaka poisse partout alandi Gervais Mbumba atie poisse ake kuna les amis de pako ya ko mota pako ati poisse ake na batali suba kuna poisse azo kenda ka azo tia poisse na poisse azo tia libabe aro tia bo soto aro tia bo ndoki Gertrude Malalu maintenant so bokena Laurent Louise moi soyo asengaka mabonza pour un anniversaire mais yo moko sonene o milingi te na anniversaire oya yo sengi moto mususu mabonza il faut moto mususu a financer pour un anniversaire oya yo maintenant yo moto ko telema que yo ko kena ko libérer Congo na anniversaire oya yo ko kiko bimisa mbongo na yo to sala anniversaire na yo zo senga mabonza maintenant yo moto ko kena ko linga bato yo nono mona te bazana kata Congo o mo lo kutana bino. Maintenant, si on a les gars, si on a ba vilignon, surtout, ba Congolais, il faut ba yeba que, au moins Congo, système autolo ba koyo, et ça li ba vilina ba mboshi. Première dame, aza mo vili, mo bali aza mo mboshi, mo koyo. Donc, les ba koyo, ba mboshi, ba vili. Système yangwana, et ça na ba vilina kati. Mais yo ko mona tango ba ko bimisa kaka no lamboshini te, zaka lamboshini te. Lamboshini na bino on to yebi. Il faut bolo ba première dame oya mima ba déchet kuna. Première dame oya ko sala ba anniversaire awa, ba to tuba monaka. Yewana asali wana e bino bozaba malanda ngombe ba mpuku ya Antoinette Sassou, bino tuba vili. E moto sa bimisa bino na polele Aristide Mobembe sala. Bako kenda ko zwa mbongo kuna e pa yo sala. Bino vili. Donc bino
bosali soni bokwei bwanga pona nini parce que bobali pa bamboshi bobali pa bakoyo mais bino rote ma susu te bobanda kofinga bamboshi bobanda kofinga bakoyo alors que bino bobalani bana basi babotami bakoko basi babotami bobimi sikoyo bato babimi vrai bandoki na kati ya Congo eza le sud ni Bolande bavili bakongo bokwei bwanga ya bamboshi na bakoyo bino bokwei bwanga. Alors totanga siko les forces des armées congolaises basi bazaba nani bokomona bazaba bavili parce que moto alakisa bango nzela eza nani Maria Ngwabi. Bosuki basi bavili bosuki bozo finga Antoinette Sassou Nguesso ya pamba ye mutapesi bino lupemba e bino boleba mbongo na sima Antoinette Sassou bobali na sima Antoinette Sassou bokumo salele suko monoko bosuki bozanga soni bobimi na mpolele bobimi na mpwasa bozane loko moko akoloba isusu te bozo lakisa kaka te non ezali Sassou Nguesso ezali bana ya Sassou ezali lokuta na bino Antoinette Sassou moto asalaka ba anniversaire ya bandako etonana awa na kati ya poto boti kokosa bato vraiment yibi ezalaka basi vraiment yibi eza basi eba nani nyonso tu bakenda kobala bamboshi eza basi le sud pona nini po le kosa mbongo toso loba bino vraie vérité bino na le sud kuna bozana mibali te bolandaka basi mibali le nord bolandaka mibali basasa ebotela siko mwana na bango o babenge Jimmy Kayi akofongola makambo nyonso na polele na mpasa alobi ko nga chaîne nanga nakayi kotekisa ngo na PCT na PCT ya bato le nord na PCT ya bato bamboshini na PCT ya bato bamboshi bomoni epa bino bimi na polele na mpasa mibala le nord nyonso tu boyebaka ko basi ya le sud wana o bino bala bango to bakanga bino pona mbongo na bino eza pona bolingo te ezali mariage ya mbongo bino nyonso tu mibala le sud le nord obo okenda kobana le sud basi wana bakanga bino na kati bakisi pona bango bazala lokoso ya mbongo bana na première dame atondaka mbongo te bakisi enani abimisaki yango ndeko oyo azalaki na Canada abimisa bakisi ya bikoko nyonso tu ya Antoinette Sassou moto mosusu abimisa yango nani Souchlati Poiti abimisa bakisi nyonso tu ya Antoinette Sassou bango babalaka bino pona bolingo te ezali pona mbongo na bino pona kimoyibi na bino pona ki assassin na bino bango babalaka bino parce que bango moko bazana makila wana ya moyibi ya lokoso ya motema jalousie ya motema likunya motema bondoki emoni sami parce que Clarisse Akwala azalaki attaquer na banani soto compter ezali basa ba vili ya ba Congo ya ba Nibolank ya ba Nibolek na mibali na bango o ezali réalité tozolo babino et face à face fara muta okima moninga zate et Henri Njombo asali yango bana Kongo mfa Kongo mavula Kongo mfa Kongo ngele Henri Njombo asali yango face à face fara muta okima moninga zate to tiki ba titre pembeni Emmanuel Macron asali yango alibito tiki ba titre wana otenga na za président onga na za ministre Emmanuel Macron asali yango ayiba africain boyaka to solo Henri Njombo asali yango abe face à face fara e moto okima moninga zate bomoni eza ba modeste bukatete o baya bino ba discours lokuta o bazo manipuler bato na kati ba diaspora azui mwana na ye ya mobali atiki na pembeni azo manipuler bato alors qu'azalaki ministre ya Sassou Nguesso pendant 4 heures azalaki ministre ya Sassou Nguesso bazo tina ye mbongo na kati ya compte na ye 3 millions yo yaba na kati ya compte na ye 3 millions soki ya bero moto azoloba ngo wana zana TV ezali Andrea Ngombe
Et moto atina mintoki kuna ba boma bato, ba massacre bato, ba assassiner bato, ba boma bato, bato ba kufa. Ezali nani? Modeste Bukadia. Aso yaka biso ma discours ya nani? Yaba Frocade, yaba Focard, yaba De Gaulle. Ba discours comment inspiré. Oyoki Modeste Bukadia. Discours na yo comment inspiré. Oyoki ba argument. Nazo pesa ba argument. Et moto musu ezali na Christian Perrin. Christian Perrin aloba na Bernard Pongi. Alobi yo moto o manipuler ka basi na kata ba internet. O tiki mwasi na ndako. Ozo manipuler basi na kata internet. Alors Congo na yo wana avec kawana e bandi wapi suki wapi mutatoka. Christian Perrin atuna na Bernard Pongi. Congo na yo e banda wapi suki wapi. Parce que biso to yebi ko Congo e banda kuna na mbanza Congo. Eo ya yo e bandi wapi suki wapi mutatoka. Moto a yebi communauté internationale te. Moto yo azo utiliser basi boyaka na mabonza to pesa na nani na Isidora Yatonga Bernard Pongi bosuki wapi. Joe Curtis osisi kolela osuki wapi na Bernard Pongi. Ingana hotel sabino vrai moto wana babenge Tom Melvin na mona Clarissa Kwalate. Ye Bernard Pongi aso saba grimace. Tom Melvin le bina yeni, hein? Bon, zelanga na ko tuna na ni Clarissa Kwala makambo yo zolo ba wana. Mobala za randingo wana. Il faut vérifier makambo. Il faut ça na discernement. C'est pas parce que biso Tom Melvin to salina yo Bernard Pongi que yo kanisi ko yo manipuler biso te. Yo manipuler ba baso ba pesa ko mabonza wana. Yo manipuler biso te. Tom Melvin bima benganga. Abi Clarissa Kwala na yoki oyo ezandenge ninga na expliquer makambo tout. Mobala za randingo wana. Il faut vérifier makambo. Et ça te so ba lobino makambo, bokumo landa ngulu. Non. Et moto oyo azalaka na Tom Melvin kuna oya vérifier makambo. Ezali oya azalaka na oya azalaka na bango kuna na radio na bango ya Mille Collines o ba bengi Edim Kayi o ba bengi Bernard Pongi Tom Melvin. Alors non, il faut vérifier na makambo na yokyo. Il faut vérifier. Et ça le coup là Kayu c'est belébé. Alors non. Ngala ko kenen évangile selon ngana ko pesa réponse. Et ça le coup là Henri Njombo. Alors ngamba ko na ko ya ko laksa bango ko ngana sali. C'est ça. Bino bobali bamboshi. Bobali bata le nord. Alors, banana bokumo tina banana parce que bino bozo tina banana bino o bazana kata la diaspora ba ko finga bata le nord. Maintenant bata le nord ba laksi bino. Habito chiki ba titre. Kuna to komi face à face fara. Moni basuki. Wabi Stella Lutaya, 0 vidéo. Perez Itula. Ako yako saba grimace Perez Itula. Basu ba ladra ba mesh ba wena muto yako saba. Ako yako sala ba grimace na ye. Akazi akokana Sadio. Mais ba Sadio ba bana ko bunda déjà na kati ya Congo. Ba pasteur nous mazala ba bana ko bunda na kati ya Congo. Ba Clarissa Kwala ba bana ko loba na kati ya Congo. Eza binote bino boyi ko récupérer. Boyi ko saba matalana. Boyi ko saki ndumba na bino o bo mesana pona mibali na bino ba mboshi o bino finga katongo miti poko ba mona bino. Ba mona ndenge ni bino ozo sala kenda liboso zonga sima. C'est tout. To yebani. Mosala bino ko dénigrer bato. Mosala bino ko kosa bato makambo. Mosala bino jalousie. Mosala bino incitation à la haine. Mosala loko moko te bino opesa la population parce que bosubo raté ango pona nini parce que première dame aza movili et wapi ba projet de société na bino o bino bosali na sima ya Antoinette Sassou o ya bali momboshi o ya sa président de la République wapi ango ezate. Donc son ezali pa na bino. Bomoni bino moko bomo bimisi na polele na mpoasa. Roland Levin Itou, Flavie Louya, Bastella Lutaya,
bakanga kuna manzakala mabaya kubola bakanga kuna na bantumi bakanga kuna nakata le pool ezali bato wana moto bakanga le pool kuna ntumi balufula nkandi Jacques ba Modeste Bukadia bango moto bakanga kuna mais bazali awa bazo circuler awa boy bazo circuler awa non botika ba jeu na bino e bosuki ndenge bozali wana oyoki bakongo bawuta kuna na mbanza Congo babembe bawuta na Sudan na Uganda bozali eloko moko kolekisa bato te e mokonzi ngbaka ezali ya bangbaka o bawuta kuna na RCA mboka wana eza bapigme ya bachwa eza bino te boyoki donc boyoloba na biso te ko bino owuti kuna na Congo na mbanza Congo kuna bokimikimi bosali baguerre na babembe bainfiltre bino kuna mabe na mabe egale babembe bainfiltre bino na mbanza Congo bino okimi bozaka mokia na kati ya Congo Brazzaville nombre monene etikala na Angola nombre monene etikala na RDC bino na Congo Brazzaville bozaka mokia ba Congo mokonzi ngbaka wana eza bino te eza bangbaka bino owuta kuna na Sud Sudan na Royaume Kush bobandi na Kush kuna esimbi te boke na mbanza Congo esimbi te après boko boye sikoyo ke non biso nyonso tu toza bakongo lokuta Clarisse Kwala aza moteke nsio bangango oyoki Clarisse Kwala bango baza bansio banzoloko bansio lingolo banzoloko nambo yaka na lokuta na bino wana te lokuta na bino osala ngona batata mwasi na bino banoko na bino na makango na bino na bana na bino obino okosaka na basi na bino obino okosaka nombo suki to komi na tango ya face à face fara e muta okima moninga zate bolakisa batata na bino bolakisa ba mama na bino bolakisa bakoko na bino bolakisa ba makango na bino bolakisa basi na bino ole boyaka toujours oya kokoselaka bato makambo bato na bino na mona te ho botika oza famille na bango te e bobo tala siko mwasi lokola mwasi o babengi o akina olongola bilamba na miso ya bato Mbanda Faye Gertrude Malalu o Clarisse Kwala famille na ye moko ayaka pa nanga famille ya Clarisse Kwala sa ayaka pa na yo soki mongongolo ngala za mongongolo so mongongolo yo kutana mongongolo moko bangongolo tu baza famille soko tuni bon lobana nani famille ya Clarisse Kwala ayaka ina ndako nayo lobana nani akangi monoko kaka lokuta bino za vraiment lokuta bakuni bakotekisa bato babembe baza ba esclavagiste bato bakoteka ba esclave bakongo baza na Brésil na Équateur na Martinique na Banti kuna bino ozali partout na Liberia boteka bandeko na bino bozana karma na bino lio bolanda ne makamba karma na bino non kaka lokuta bomona toujours kaka non un tel oh akufaki na nini akufaki na poison bomona kaka akufaki na poison mais bino bato bomona ka bato bomaka bato na poison mais pour ani bino signaler que bato wana te que telle seule attention kokenda kuna te biso so moni awa que XY akobomona poison poni boloba ngo avant te boloba ngo kaka après loko ba linkipo boloba ngo avant bozali na kati ya kete ya reconnaissance lokola bozaba frustré lokola Robert Poiti Isidore ya Tonga alors boya ko sala ba débat ovana kati ya bulle na yo ovana kati ya ndako na yo obanda osala makelele bima na kati ya ndako na yo kenda ko sala ba débat na Zoom ozala incapacité kaka lokola bato ya Congo bazala incapacité ya ko sala ba débat bino pe na kati ya diaspora bozala incapacité ya ko sala ba débat eloko bino oyebi kaka lokuta moyebi manipulation kokosela bato makambo etikali moke mwasi ya Olga Musutu alobaka Nicolas Enyo a violé ke ye etikali moke ba combattant mabonza basuki
Congo mfa Congo mavula ba combattant mabonza basuki bakomo lela 1800 euros edim kayi motalo kuta motamo yibi ba photo ya Clarisse Akwala tongbati ya lisusu na ba photo ya Clarisse Akwala beka mbencha bilala frustré moyibi asala ba papier monyato asala ba passeport à monyato asala ba permis à monyato bosuki e bino nyonso to bozana papier monyato bosuki bozana loko moko te ya koloba Clarisse Akwala boyoki bato bajanga batata bojanga batata na bamama ndenge bino bozali wana bozanga na bakoko bozanga na identité kilari eza ya bato nyonso donc moto akoyaka te kwenga na za mulari lokuta bozanga kati ya perte ya identité bosuki